tango yo zo adorer tango to adorer ke pa na nzambe senge to za la saint to za la ni ride ni tache mais yo za na ba ride otondi na ba tache poko sepelisa nuit na yo ndenge nini. Bonjour na balandi na biso nyonso ya Family TV News, chaîne moko ya mabota ya famille balobiete chaîne oyo ya na bémission oyo bikisaka mabota oyo ya na bémission nyonso ya kitoko pona ko sauver mabota na biso yeyo yaya mama leki zonga na forme nyonso kolinga jika mama ya bane belé Judith Kalanga na pesi bino lisusu ba mbote belé par rapport ya bisika bozali na yebiete boza ebelé musala na ngezali nini kobongisa basi kobongisa mibali kobongisa bana kobongisa banda kuna biso kasi na kosala yango ngamo kote na kosala yango elongo na ba mama ya kondima ba mama ya makasi ba mama oyo bandimi tokene na bango nzela moko pour to sauver mabala pe mabota na biso na pesi bino lisusu mbote belé en passant olingi jika s'abonner na Family TV News s'abonner massivement au raté loko mokote tango nazo kotisa eloko ozala ni oyebake na Family TV News toli moko ya kitoko ekotisami na pesi mbote na président de président Ambroso Thomas Luyelu autrement dit libinza na kati ya Ukraine président bambote belé mbote na couple Gapa, cela veut dire maman Pascaline de la foi na papa Gabi wana ba partenaire na ngai na pesi bino bambote belé mbote lisusu na maman Nicole. Maman, je vous aime beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, na pesa ki matea. Matea zala ki na pratique, na la kisa ki lo lenge nini moi se sengeli azala. Na koloba mingi te. Kasi ezali na maman moko pe. Alobi ete pourquoi pas kaka maman Nicole aloba ye moko. Ngai pe na koloba. Donc maman ye pa lobi malgré zazana mikile mapaya. Ngai pe na koloba po peuple de Dieu pe bayoka. Oh maman Judith Banobi, ngai pe na bakisa muke wana tozotala maman Pascaline de la foi future députée ya RDC na 2023 azoloba azobakisa maloba na message na pesaki na deuxième partie émission na biso tozolanda maman Pascaline bongo tozokota na troisième partie na biso lelo na zanga mokote na yambi mosali na nzambe tango tokozonga tokoyeba zanani tolandi 15 tochana tolanda maman Pascaline. Merci beaucoup. Bonjour, 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 ma Judith Jika. Bonjour, bonjour. Bonjour, na kombo na Yesu Masia de Nazareth. Na pisipe papa Tom Libinza. Entre guillemets. Na pisi oba bisou bili papa de moi, ma Judith. Merci mingi na kopesa nga opportunité oyo ya koya kosala moi 5 minutes na émission na yo oyo pona na musala na yo oyo zosala Masia de Nazareth ya pambola yo Masia de Nazareth en tout cas pesa yo sagesse intelligence lisusu parce que na oyo oza kopesa biso na un plus oyo oza na ngozo pesa biso parce que izana ba mama mususu ba yaya na yo ba leki na yo donc ba mususu ba yebi vraiment makambango ti oyo ozoloba mais yo nzamba sali yo grâce ozopesa biso yango donc yango wana merci beaucoup ma fille merci beaucoup pina opesa matsango oyo bon nalingi na loba likambu ya tangawisi melazuna muke likambu ya ai parce que moni netinga naiba kipenda likambu ya ai wana tsekwa parce que yoka amde mutu expliquer yango likambu ai nande ne ko yoka likambu ya ai wana il faut sala ngo boye bon wana isa vraiment ya biso te parce que biso ba propre banda libuma wana biso quoi toza propre na ba jo toza na mais somo trop donc wana isa ya biso te tu vois na lina lobila mambo ya tanga oui tu as raison vraiment isa bongo omoni tozolanda ka bakisi ya bamindele bakisi ya bamindele te il faut to ko taper na biologie il faut to ko taper
oyo ya biso moko ya bokoko on bio eza bien eza malamu o surtout neti ya tangawisi bon olobaki kokata yango komeka kotia bon mona mosusu ta mosusu amona ngo boma ta mosusu amona ngo kobanga ta mosusu bon je ne sais pas parce que mutu na mutaza na ndenge na ye ta mosusu amona ngo koswa mais si oza malade il faut ka eswa okoki kosala ngana koki kobakisa kwa ebele eza nango ya koloba mais tant usate parce que l'heure sur l'heure on m'a donné seulement 5 minutes tu vois donc il faut na respecter 5 minutes tu vois na okoki ozwa tangawisi kaka o tangawisi na biso ka tosalelaka olongoli yango poso ntango olongoli yango poso omeki kokrase yango tutiango na kopo osali ti na yo comme d'habitude so otiaka miano tie so otiaka sukali otie ça dépend de toi so po mela no pe sans cycle yoka o sanction on tanga wisi wana omeli yango tango aussi ça ko mela ba poussière ba oyo ko tikala wana ya tanga wisi wana donc ko bwaka yango ti donc ozui yango otafuni ndenge makomba lo nia kuti yango kamati au mélange sous avala moni et au salaire bien parce que moni sous en apota libongo donc ba madousunyo sous za polile au moni pata ba musala vraiment au sala vraiment malamu surtout musala o ya ba koko musala oyo ya ba femme de chambre musala o ya ba shop ezaka seulement ko telema moni ba pota libongo moni sous salile loko wana moni eko aider yo parce que ezali bio ezali naturel tout le monde to yebi tanga wisi kwa to salela kango moni e osala yo malamu mingi ozu omeli yango bon oyo moko mona ke no e osala malamu bon ya kolobeza nango ebele me ba piso yango seulement 5 minutes yango na sukisi bongo na pisi bana chango nyoso mbote bana na présidenti na se bino nyoso boyebi moina tanga ba kombo ezate donc je vous aime beaucoup na pisi mamanto ya papa Roger wana petite sœur nanga na bienvenue onanga wana ba petite sœur nanga abizo ebele na pisi famille Konya mobimbati obaza na Angleterre ba bizu ebele na pesi na ba femme na biso basi na biso ba bizu ebele na pesi famille Ndongo ba bizu ebele na pesi kokolanga Zoe ba bizu ebele yepeka na kata famille Ndongo na pesi famille Kalonji ba bizu ebele na pesi bana nanga e Joël Sita Crystal Kalonji Blackland Judith Kalonji Jordan Kalonji kokolanga Jason ba bizu ebele na lingi bino mingi na yeko soki sana ye moko grand prêtre père Nego Suisse na imo grand prêtre père mon amour Gabi Kalonji ba bizu ebele na lingi bino mingi. Merci beaucoup bana membre bawe bandima ko s'abonner na Family TV News boti ko landa mama ni mama ngana lobela kitanga usi kasi ya koti lisusu na muzindo alobi tanga usi okoki ko baka ka pamba te okoki ko mela okoki ko sala boye je crois yo nanga bolandi o mama bakisi cela veut dire mama landa kinga tina suka na lobi lelo toza na 3e partie na loba ki boye lo lenge nini mwasi ya libala. Je parle d'une femme mariée, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Mwasi ya libala akoki ko rendre nuit na ye agréable na mobali na ye. Na yebi pourquoi na lobeli bongo mais naza na mopaya. Maman ye moko ko se présenter. Bonjour ma maman. Bonjour. Merci beaucoup maman Zamba Pambolo Pondimi invitation na biso na Family TV News. Amen maman. Au côté la caméra au se présenter aux anani pour bato mokili mobimba ba yebo sanani. Bonjour Pepe DJ nganaza évangéliste Solange Bolenge na yelelo na kati émission na biso pour porter un plus na kati émission. Merci beaucoup maman Solange Bolenge. Donc la jeunesse même là elle a grandi, elle est toujours jeune. Comprenez mon émotion là. Ezaka na ambiance émission. Maman, je kolandi thème na biso. Yo zali mwasi libala maman osali combien de temps na libala limisa pona mutuna nga ponga na zaka songi makati. Merci beaucoup. Naza maman, naza mote ipe naza maman naza na kati ndako nazo kokamba libota mobimba na umeli vraiment na libala parce que moi na ngai bosso déjà 23 ans.
Aïe. On a déjà une expérience à Kachalibal. C'est que maman Betty a 23 ans déjà dans mariage. Oui. Merci beaucoup maman. Place termine à bise côté yangoana. Maman 23 ans, 22 ans, 21 ans déjà na Kachalibal. On a déjà maman yemoko évangéliste, lo sambo bipai. Maman yemoko Mosa na Nzambe yemoko. Maman avant tokota comment ko rendre mobali na yo to butu na yo na mobali na yo ya esengo okoki kosala lolenge nini kasi nakotuna yo mama naki pasteur naki évangéliste na ndako osalaka lolenge nini. Merci Jika mpona motuna malamu etunami na tongwa lelo. Merci mama na se partageaka nazwaka bata na nga ya prière mpona rendre mpe libota na nga heureuse sengi na se partager na ndako naza mama na libanda na pesala musala Nzambe mpona calculer temps na ngai nini mpe nakoki kokamba libota na ngai. Surtout mama balobi ete bino nde bobebisi mabala bato bozali kozwa mabala bana basi ya bato bokangi bango en otage. Mama yo kokota mabondeli ya une semaine mwasi wana azali mwasi ya libala mama ozwi mwasi wana sundoli ndako na ye mama tokoti nanu na teme na biso te toza nanu tozola musabasi basambelaka banéglige bandako na bango. Merci Jika pour la question kitoko tuni biso. Merci maman. Kona ngai moko na expérience on aza nango na ebisaka mutu no soki mikoluka. C'est-à-dire toza na temps ya prière, pe toza na temps o mutu esengela sa nini aluka pe a organiser o ezali na tina na ndako na ye. Et ça bongo. Et ça na moment moko toko kozala même si toza na ba prière ya ba une semaine, ba retraite, mais sengela mutu olali na nuit, mais na tongo fozonga na ndako pona ko ranger ndako na yo. Pona ko tia mobile na ki me pe liboto no za nesengo. Comment on sambe le kangami na kati église mais ndako nezo kufa. C'est ça. Donc esengeli ke biso nde tolakisaka na peuple de Dieu pe na bato oye kobondela c'est bien. Il faut retourner à la maison pour na kobondisa kosala o ezali volonté pe ya papa parce que ozoluka kimena Nzambe comment na kati ndako na yo kimezate c'est-à-dire eloko te. Maman na hebike ngai nazalaka mwana ekodini na 30e communauté. C'est là où j'ai grandi. Je suis fière. Bongo matea openza babanda kote biso to banda ko kengidila to komona ba mama présidente baye penza na mbetu na mayanga ni ya ba mama à l'époque baye penza na mbetu ya libaya baye na mousse baye na badra biso tozo kengidila na ba fenêtre tozo tala ndenge ba mama bazo tandaka bazo lakisaka ba mama bongo ba mama ba matea wane kenda wapi. Merci Jika. Bamatea wana beaucoup plus bakoma ko bengo ancien. Jésus. Ba ancien do bamatea moko ya kalese lika tozo salela o eza ya lelo. O esenge na biso pona to réussir na monde lelo esenge to zonga nanu na kati ya buku ya kala. C'est-à-dire to zonga na boyebi ya kala po emema biso na kati ya futur to na présent o to zanango. Yango siko biso to zongi nanu na bamatea na biso ya mission ya kala po to pesa o ezali bana o bazwa na génération lelo po sa ko vivre na libala pe po sa ko batela o ezali ba foyer na bango. Ozomona teke to bungisi matea wana yango ozomona biso bana ya lelo to ko maîtriser libala te mama parce que bino bo pesa biso enseignement te. Tokoti na teme te to kota na teme biso. Bon, matea wana biso sikoyo lokola Nzambe asali biso ngulu tozongi sikoyo na temps wana tozongi pona kolakisa bana na biso lobi na bango ezala meilleur mabala na bango ezala na esengo lokola ya biso pe ezalaki yango moni biso toponi na biso epa ya Jika toya tozongisa matea wana batu balamuka c'est-à-dire peuple ya Nzambe ba révéler sous mémoire na bango na ba matea o eleka ya kalakala. Matondo mingi mama Solange Bolenge je crois ezana papa moko na kobosana papa Marcos na France mama papa Tony Boy alobi tolobi mwasi ya soli tolobi mwasi ya boye sikoyo basi na bango na poto baza na difficulté basi wana mama baza complexe basi wana mama bayeba nyonso siko soki a constater wana ezali mutuna tuna kingai na tuna na yo mosali na Nzambe mama papa Marcos na France alobi soka constater mwasi na ya za bongo mais ayebi ke mwasi na ya ndimaka conseil te akoki kosala nini po a sauver libala na ye.
répondre papa Marcos na France. Merci papa Marcos biskan sozolanda biso na tango oyo pona ko sauver to ko batela libala epa ya mama eloko liboso na nase na pana olukana no mokano na nzambe c'est-à-dire kokota na kati ya profondeur eloko moko te ko leka biso na makasi zaka bolu mo santo c'est-à-dire po muto a changer po muto azonga na lolenge na ye ezaka ko bondela nzambe kozala na ezali na directif na nzambe otu na nzambe et puis okomona ke nzambe ala kozongisa mama na lolenge na ye parce que muta chandaka na mutu te mais muta chandaka kolalisama na molimo mo santo c'est-à-dire soki bilemba molimo mo santo eza kati na yo et ko contaminer mama pe mama kozonga lisusu na nzela oyo ya malamu. Merci beaucoup. Je crois que papa Marcos na France a lundi kasi lobi soki mwasi wana zana solo akoki kosala ndenge nini po asunga me ayebi ke soka ayebisi ke na yo kaka yo solo mwasi wana kosilika manière nini akoki kosala po abunda solo ya mwasi wana esila. Toza na basorti mibale ya solo solo mosusu ekoki kozala spirituellement mpe solo mosusu ekoki kozala physiquement eza na solo mosusu batia mutu solo c'est-à-dire mutu moya pusa na pembe na mutu wana azala heureuse aza te c'est-à-dire mobali nyonso akoki kopusa na pembe na yo akofini na kokende parce que eza biloko moko eza spirituel. Or ntango biloko wana eza spirituel esenge na koluka eloni na nzambe koluka oyo ezali bomoko na nzambe mpe kolanda baprière baorientation mpe solo wana ekosala nini ekosila yo mais soki ezali solo oyo eza ya normal baméthode ya salite ya mwasi azala bosoto oyo ayebi kosukola mai te esengeli na mwasi wana mpo mama basi balobelaki likambo ya citron balobelaki likambo ya boye eza malamu me ngai naye kobakisa kaka ndeko wana esengeli asala nini atuta asala ai agrape ai kaka ai oyo tolambelaka agrape yango azwi yango akati citron na ye azwi un peu ya miel atie na kati comme ça ntango otokisi mai no ya moto ezwi déjà moto okoki kosopa mpe na kati ya mélange no wana ya ai na citron na oyo ezali miel na biso obandi komela yango ntango okomela yango obanda kotoka na kotoka wana solo mpe ezosala nini ezodégage solo ya kitoko ezokotelo na nzoto mpe solo oyo ya mabe wana ezokende. Je crois bamama bozolanda bino bamama bokomelaki ngai nga na alobaki kobaka ai mama Solange aye kolobelema mosusu balobi ete mwasi nyonso ya bwanya oyo azali na posa ya kobatela libala to libota na ye azali na eloko abakisaka nga nalobaki eloko mosusu elongo na jika tokomata secret eza kaka abonnez-vous massivement na Family TV News chaîne ya biso moko mama tokoti na mama na likambo mwasi oyo abala akoma na ye mafu kolala na mwasi vraiment awa c'est entre nous les mamas tokokotela ba papa d'accord kokanisa te ke ndenge tozolobelaka ba mama bino totiki bino non bozala calme on va vous récupérer il y a les moments on commence d'abord parce que la dame c'est la maîtresse de la maison c'est pour cela on s'attaque toujours avec la dame quand on va vous récupérer là ça sera très grave maman moi so ya sala 20 ans na libala moi so ya sala 18 ans na libala nyonso komela est normal donc ba position ba propriété ba kotanda mbete ezala lisu te mama mwasi akoki korendre nuit na ye spécial lolenge kani na mobali na ye mwasi oyo abala mama na likambo na biso yango wana. Merci Ika. Merci mama. Napesi susu nzambe merci. Amen. Pona matea kitoko toko tala mama o eza bongo. Mama tuni motuna moka kitoko pona moto a rendre libala na eto nuit na ye heureuse ngeli asala nini. Yambo zongisa maloba na naloba na nubu ya liboso. Biso ba mama o to bala to saina ba mariage 30 ans, 20 ans, 15 ans. Tokoma komona lokwa tokoti déjà na bukonza likolo. Amen. Ça dit tokomi déjà komi mona ke ngande nazale sina ngana za na expérience. Ayo ça chauffe. Expérience déjà c'est si là yo. Maman. Il faut senga sous expérience et pas ya bandeko oyo bazana mulo musanto. Eza bongo. Okolamba osali musala eza musala mwasi balobi mwasi azali aide. C'est-à-dire tant mobali zaki ye moko akokaki te falaki yo ya pona oede mobali. Okoede mobali na nini? Okoede mobali premièrement
nakobotela ye bana na ndako na yo ozozwa soin ya papa ya chemise ya pantalon ya kobongisa mobali no azala mama okoti na mozindo te mama okoti na mozindo te mama tozokende tolobi boye mwasi oyo amimoni ke nga deje si na longa na nga libala azwi bosoto atondisi na kati ya nzoto na ye yeso na bosoto wana eloko ya liboso mpona orendre nanu ezali nui na yo ezala malamu mpo mobali asepelaki naza mpenza na mwasi ya solo nazongi no na première volet okomona mama asali 20 ans 30 ans 25 ans bien aimé okomona bapoali na ye na masasamba na ye oya mapeka ekoma milai bakoka yango ata suki ya milai mama Solange que Dieu vous bénisse masasamba ana solo yes bozosala rapport na mobali to bozosepelisa mobali boza na kati ya nui moko boyo tobengaka boza na fete ntango yo ozo adore ntango toadoraka epa na nzambe esenge tozala saint tozala ni ride ni tache mais yo oza na baride otondi na batache okosepelisa nui na yo ndenge nini mama soko kolongola baride na wana te na batache na wana kokolongola yango te parce que tolobi toolanda Jésus Christ ye nde mobali na biso alors mobali wana alingaka salite te siko yo na baride yo na batache esenge na biso tolongola yango ekokoma na butu soki papa alinga alekisa touche à tout yo so olongoli loboko nalembi oyebi te na travaillaki mingi nalambaki nasukelaki yo bilamba narepasaki papa pe so ake na adoration mo adoration eleka malamu eza te yango nde mama nalika moyen papa koma na kati ya lieu très saint eza te papa kobeta kaka kokota kaka moyen papa kende na baparve oyebi mama Solange topesi bakombo wana ya adoration balie te se mpona nini parce que nalobi ete émission oyo na mwana ya 8 ans kolanda surtout ya mwasi tokomisi bana na biso bahypocrite mpo tozobombelaka bango makambo ya solo mama ya solo kolanda émission otiango na télévision zwa bana na yo ya basi bolanda na bango yango topesi kombo ya adoration toboyi mpo toza bachrétien naza mondimi naboyi napesa mwa kombo moko mpo naza mpe na empêchement te mais naboyi napesa kombo moko boye yango nayebisi mama adoration bongo te mama mokota na mozindo mama na ngai wala moye moto papa kende kokota na kati ya lien très saint to lien saint eza te mpo nani baride eleki na mwasi oyo aza na molimo mosantu tozolobela na mama oyo alingai kobunga na mama oyo peut-être abanda komona ke nga naza na nga na suki mama kobimisa papa libanda te makambo eza ebele lelo toni tolobela boye na ntongo ntango olamuki même si papa ke mosala obe papa aza na ndako eloko ya liboso mama oyo olingi obongisa oyo ezali moment na biso ya adoration esengeli kobongisa nanu mbetu na yo dès que ozolamuka na pongi otiki nano eloko nyonso ndenge ozokitisa makolo na se eloko ya liboso obongisi mbetu na yo otali boreye na yo mibale est-ce que boreye na ngango ezali malamu to ezali nano na solo parce que totokaka ndenge otouche likambo ya mbetu na 4e épisode tokomema yo mpo olakisa biso lolenge nini batandaka bambetu baforme ya bambetu ya adoration parce que nalingi topesi mateya tolakisi pratique eza kaka mama kotanda mbetu bongo adoration koleka le akotanda mbetu yango lolenge nini bongo 4e épisode mama tokozalaka na yo bongo kolakisa biso ndenge nini mama wana akotanda mbetu bongo napesi Alice Lukusa na bunya mbote molandi ya émission batela libala ndeko na ngai ya mobali tikete nzamba lola pambola yo mama avancé merci na mama wana obongisi mbetu na yo tango kosisi otali boreye na yo drap wana olalaki yango ça fait combien de jours olongoli tolaka na drap 2 jours au moyen 3 jours soki omoni yango olongoli yango pozoluka adoration eleka malamu yeso tango otali na se ya masasamba na yo oza na baride na masomba biki gilette longola soki moko ozokoka te benga papa sunga yo akoboya te na cadre bolingo mpona ozolika omema nui no ezala spécial amen ozoluka nui na ezala teme na biso pe yango lokola banui nyonso te amen o jésus ozwi yango ozwi biki gilette oke olongoli ride olongoli baride eza na se obongisi mpe na liboso na biso ya basi esika mama azalaka na lolendo nde yango wana
bisika oyo oyo karake kolo na biso akomaka na faiblesse alingaka adoration za kabilei na ye. Maman que Dieu vous bénisse, maman que Dieu vous bénisse. Amen. Ah Jésus. Nakobima molimo mosantu nga kona sakola kate balandi. Maman continue. Longola ezali ride na tâche parce que balobi notre Dieu alingaka adoration. Yeso. Papa na biso pe balingaka adoration. Amen. Tango zomema papa na kata adoration zo yembela ye nzembu wana. Nzembu wana o musique ebetaka te. Mami sengelo zala propre. Tango moni papa ke yo kotika lo kosalela nini. Po nui na yo eleka spécial. Po zo mona ke biso basa mabalo to sali ba 10 ans ba 20 ans ba mibali ba ko kima biso. Tant papa ko yalinga si oh ngosi ba papa bi je suis fatigué na travailler kimi. Oh papa zo mona ke ozaka bosoto. Ozalaka mai, ozalaka na makambo ebele. Tant yo bongisi mbetu na yo sukoli, olongoli ba ride na ona ba tâche na ozo l'adoration, pone leka malamu okoso zola biso nini oh to bengaka na bosani ko na ngofaki na ya nango goût de girafe. Aïe, c'est une autre chose hein. Maman, na 4e partie okoya nango. Nakoya nango okosombela biso feuille d'Orial. Aïe. Kaka feuille moko biso to lambelaka. Feuille wana nde tokozana ngo bosenga po fallait to sala pratique. Ma belle nanga lobi lobi ke senge na biso to za la pratique na makambo nyonso. Et senge na mutu biso to tuno feuille ngo za kaninyo mama feuille to lambelaka. Nazu mutu na moko kandengo zoloba awa euti pa ya mama Edwige Mbata na Canada. Mama Edwige Mbata na Canada tuni kasi mama ko rendre nuit yango ezaka na mwasi nyonso to ka na femme mariée. Non, agréable. Ko rendre nuit na biso agréable kozolobela na ba femme mariée. Bible lobi mariage est à la honorer na tous na batu nyonso na miso nzambe pe na miso ya na fiancé te. Fiancé kangela ete. Mama kokima te mama. Ta kokima te. Kokima te. Akozala. Au contraire, soko bandi ko lakisa biloko eza adoration avant akokima. Parce que ça goûté. Vous êtes déjà au Canada, je crois au lundi, non? Ok, maman continue. Okosomba feuille d'Orial, to wana ngoto la sa quantité peut mesure nango. Oche wana yo mamo yo bala. Yes. Ozweli biso o ezali goût ya girafe. To ko apena goût de girafe wana o mona yango o tuti goût de girafe na yo. Ozwi feuille d'Orial o sukoli yango bien, ozwi oche, ozwi gobelet ya mai oche na kati. Maman kobimisa ba secret bomba ngo na 4e partie. Yo pesa kan ndenge okokende akorendre nuit na ye 4e partie kokoma pratique na mboka. Tangu okosalela o ezali obongisi mbetu osilisi na forme ya mbetu to bosanaka te moi parfum de chambre esalaka bien. Et puis tango sokoli maman faut ko provoquer papa. Na bouton il faut ko provoquer parce que adoration linge bandate. Il faut ko provoquer. Oluki moi robe de nuit na omo kwa kitoko ya mukuse. Maman za yo mona papa na chambre te. Jésus, na sala pe ki maneke kalanga yo. Tozo lobela pona ko rendre nuit agréable. Ameno. Tango monika bana na sosi balani papa zo tarder na kati ordinateur na banini. Maman yo banda défilé. Yeso. Bandela e défilé. Yeso. Wana so bonga maki. Pona femme mariée. Pona femme mariée. O bandi va et vient. Maman, il faut que tu aies la biso ta dignité. Bon, c'est la biso ça va pratique bandiko ba monaka. Surtout ce que si vous discutez na papa na tongo, yo chandele formule. Batela libala pe libota na yo, yango nde makambu kota na masolo panza mama. Oh, yo zo mona kaka ke papa kenda kina kanda. Est-ce que na Eden azara makasi? Eden azara makasi te. Il est écrit yo va faire autorité. Que oko simba te menga na ye na maloba na nga bolingo na habitato mekaka ko simba yeso total na soki ko bonga ai soki kuna résister kitende na kati sika bozana avance ako résister eloko te la télé moi robe de nuit ya bien tu na bébé ya va na ordinateur na zo beta yo bandele ka bato OK yo zongi merci OK yo zongi OK yo zongi wana so bongisa ki mbetu na yo iso chaki moi parfum na oreille na yo et puis tango sisi ko sukolana ozu parfum opakolia pakola ngona se afa lingaka tanga zokota na kati ya adoration a toucher bisika na sote azwa parfum à bonne odeur mama
tokomokoma na suka tika bango na posa tika bango nelengi bongo tokotisa bango na 4e partie tokoti na pratique pour sentir agréable paix adoration extraordinaire ya mwasi ya bala sala 20 ans négligé mobali mama tala caméra mwasi wana koyebise nini na pesa conseil na bandeko na nga nyonso bazolanda biso na moment oyo yo moto sala 20 ans papa zaka na posa adoration c'est-à-dire adoration moko ezali spécial adoration moko esengeli zongela makambo akala banda ko servir papa na façon nyonso soka senga ngo na tongo azana posa adoration pesa adoration mais eloko nazoloba ya liboso ko somba biki gilet ko longola ba ride na batage pourtant adoration ko leka eleka na kiria mama baride na batage wana kasi mutu mususu akotuna eza nini baride na batage tozolobela ngo na sous forme moko ezali na ba parabole parce que toza na bana toza pe na bakolo tokokola nango na ba parents na ba bokilo na biso nyonso yango mondoko tozolobela ride na tâche c'est-à-dire koyeba ko raser o ezali bo mwasi na yo pe koyeba ko raser o ezali na se masasamba na yo o ezali très important yango wana et puis tango kokoma na kati adoration en tout cas papa penza akomandaka ko parler à langue kobosa na parfum te parce que yango ni mutematisaka o ezali adoration na biso spécial amen mama otali caméra batumi balemi sato opesi bango mbote pona ebi na 4e partie tokozala na yo na pratique toujours na ko rendre nuit na biso agréable peu spécial. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen maman. Il y a le beau son appelé si ma belle Nangai de la Zimbote, est-ce que je vais à Londres? Elle appelle ça maman Solange na Londres Mbote, elle appelle ça maman Monique Mbote, Zambalo la Apambola nous émission à Bisso, Bolanda Yango pour la Kubonisa. Merci beaucoup maman Solange na Londres. Hein? Oui. Maman Solange na Londres Olandi maman Solange Boulenge na kati ya RDC. Mose na Nzambe maman oevraka wapi? Na evraka na Cité de Paix. L'église Cité de Paix dans la Massina. Na avenue Chaba numéro 50. Merci beaucoup. Ozana besoin maman Solange au Sepeli na ye. C'est une femme mariée. Attention, au CPL Naye, contactez-nous, la famille TV News. On va vous donner les numéros. Tu vas commencer à parler avec lui. Maman, que Dieu vous bénisse. Nganayo na 4e épisode. Wana système à pratique. Tozongi na missioni. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Mais avant na komana suka, na pesi les caméramens. Les plus beaux. Wana na bongamaka. Pembe. 15. Siko ye. Il faut y bisanga. Ami pesa 15 pona nini. Olingo yeba 15, jour mususu ya kana simananga, okotala 15 aza nani. Manager Fabrice Mande. Olingo contacter Jika, contacter ka manager Fabrice Mande. Bongo Beni Matondo na kati ya Ukraine. Cordon Emmanuel. Ya Fondation Ateluelo. Merci beaucoup. Merci Nabasi Akilo, bo soutenir nga, bo aimer, bo liker, bo lingate, babiloko ya pamba pamba, ezo leka na internet, ezo édifier ma bota na bisote. Olingi Jika, kota, commenter, partager, aimer, s'abonner. Ngana bino, soki Jésus qui de Nazareth a zongite, to kutana na 4e épisode. Kalate, elongo na maman Solange, Bolenge. Maman, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Oh.